babina sali pour ngani tanga masolo boucle. Awa goye matadi monseigneur bayambaki ye penza lokola mokonzi na Pointe ye moko mama Estefi Bondo penza azalaki wana pona koyamba pe monseigneur évêque. Bisa mimi mpeto na tambula ba frère aziz twakala kwa kutakure sikaluzai welu yibililanga kwapo kasi ya mona wei lumwesi sana kiese ku mumisa mimi mpeto na tambula ba frère zalaki esengo mingi penza wana mama Estefi Bondo Mabiala azali koyemba na monseigneur évêque Pindi penza ye moko mama Estefi vraiment ndenge évêque a présenté sa fille. La délégation eyeki ebele penza pona ko honorer vraiment monseigneur évêque Pindi penza awawa kutu ezalaki ya kokamwa parce que ba délégation eyaki ebele ye moko penza mama Estefi Bondo Mabiala azalaki na délégation oyo eyaki na Matadi. Kozongo ya mama Estefi Bondo Mabiala délégation penza elandi nango mama Estefi kutu ebosani ke bazalaki wana na monseigneur évêque Pindi penza bana balandi pe vraiment population nyonso elandi nango mama Estefi Bondo penza po ye asungaka bango po ye ayelaki bango bazalaki na ba problème vraiment bandaku ekweyaki ayelaki bango batol ayelaki bango biloko mingi oyo esengeli tala population na bana penza balobi te biso kaka mama Estefi Bondo Mabiala tokotika ete azala vraiment awa na goye Matadi yoka bana ndenge babandi kolanda ye. Mama Estefi moto ya boye penza kutu ezoyebana te monseigneur évêque Pindu ke azali awa na goye Matadi penza moto oyo population nyonso kobima na yo population nyonso balandi na bango yo vraiment awa na goye Matadi. Mama Estefi Bondo fanda na yo yozali ya Nzambe ezalaka ne boye bolanda. Ekoti ndeki ayi mokondi awa kutu FARDC na la police balobi mama biso awa tokosala yo sécurité awa na goye Matadi balandi na bango sous mama Estefi yeyo ngaye mama Estefi balandi na bango ye FARDC na la police balobi non biso kaka awa tokosala yo sécurité po yo ozosunga goye Matadi vraiment nani lisusu mama fanda na yo bino bomoni FARDC na la police sécurité na population kutu babosani ke bazalaki awawa na monseigneur évêque Pindi penza babosani na bango balobi te biso kaka mama Estefi Bondo Mabiala yo osungaka goye Matadi mingi biso awa tokozala na yo tokendo tika yo ti place tokozala na base na yo tala population na FARDC na la police vraiment inde bakei kotika mama Estefi Bondo po motema malamu efutaka bolanda. Fritiste pe bakoti likambo yango balobi biso mama kaka na yo boyoka ndenge frite beti.
na boye matadi penza botika na bino mutu botikela mama Steffi Bondo penza awa ye penza na parti travailiste oyo balobi ebongo corde bona na pointe tala kaka awawa bato nyonso basepeli kutu population elandi nango mama Steffi Bondo mabiala awa na boye matadi batiki na bango cardinal évêque Pindu balandi na bango mama awa vraiment bolanda ndenge ye moko le frère Amédée oyo fali pupa ayemba ayeki na boye matadi penza kotala ndenge ya na ye bolanda ndenge frère Amédée alobi na micro ya Lingala News. Toza lelo na Gombe Matadi. Gombe Matadi esika oyo notre défunt papa oyo abeta 19 ans de 1980 à 1999 si alongwa Gombe Matadi oyo bozomona eza parti travailliste ya l'honorable Steve Bikai oyo kolo syndicat ya solidarité grande sœur na aza parsoana na 2023 apostolaka mais boyebi kaka biloko ya baseur wana yango ekataka mais tout tozo se préparer yango lelo toza na mabele ya Gombe Matadi place oyo biso tobeta 19 ans toye nga na ye ma politique te parce que je suis politique na ye na ndenge ya ngai ya FANEF anciens élèves des écoles de frères chrétiennes mais la petite grande sœur oyo ya botami atikeli nga mabelu na botike boye te fo na soutenir ye na bapréparatif ne oyo azosala donc tozosenga na territoire ya Mbanzango 2028 vous votez Steffi Bondo Mabiala donc beaucoup ceux qui me voté beaucoup regretté donc 2028 c'est ça tobaninga nous propagande mais aye na base na ye o ba votaka na 2023 ayo tala bango mais la propagande c'est cause à la mystique parce que en 2023 ngai petit frère ni na kota raté mais en 2028 na kokota pour na aleka je dis ben na koti masolo oyo na koyebisa bana secteur ya Gombe Matadi secteur antimanti secteur nyonso oyo eza na territoire ya Mbanzango 2028 candidat oyo akolobela bino eza Steffi Bondo Mabiala eloko asuka na oloba yango wana sa fille là bio alors. 2028 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
Parti ya malamu ezali kaka parti travailliste oyo penza mama na biso Estefi Bondo azali ezalaka nde boye. Bienvenue sur Lingala News Vérité na Vérité Contact, nous sommes là. Babina sali pe ningani tanga masolo boucle.